Si, Mavungu. Ici, c'est pareil avec Daddy Mavungu. Mavungu, on est. Si. Et la moni, Champs-Élysées. La moni, la moni sous la mbouma, la sous la moni sous les bende. Akuma ngundere defo na photo. Masalinge kuna ngunda ngunda dawa iniko. Dala mwasa makamu. Vous voulez? Toujours. Lili Mbouyi de Ferregola à Kotaki déjà. À Kotaki, à Tamori Paris, Belgique, une équipe, il y a Ferregola, bien sûr. Parce que Lili Mbouyi, Nenga Yeboy, Ayeko Pekisa, Gloria Olangi, Abandoloba bien. Ya Ferregola. Po boyoka kibino moko, Gloria, akolobi, akotanga ba analyse, ya batu nyonso, pas akotanga ko analyse, ya Ferregola. Mais Lili Mbouyi, aye po alakisa Gloria Olangi, yote mutu oko décider, tango ko loba pona le padre, tango ko finga le padre, pe tango ko zonga. Non. Ekendeke bongo te. Lokola pe Gloria asekaki Lili Mbouyi, ndenge atikalaki na Grèce. Nzoka Lili Mbouyi atikaki enanu akende. Pe Lili Mbouyi akiti. Yaye bayambi ye penza na bisika asalelaka. Po bomona penza Lili Mbouyi ye penza na kati ya groupe orchestre ya Ferregola le padre azali comme engagé, ataza engagé te, mais privilège oya zwaka pa le padre na yebite soki chroniqueuse moko na Congo, na Angola, oya lobaka pona le padre atretaki neti Lili Mbouyi banda Luanda, Grèce, pe aye na France, Belgique, nyonso wana n'équipe ya le padre, mbongo ya le padre. En tout cas, awa internet eye show ndenge nga nalingaka mpote bapapa bamama bandeko mpote baranto na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, esalaka nga plaisir tango ba grand musicien ba reconnaîtaka musala amour oyo ba chroniqueuse ya ndenge na ndenge o bapesaka bango po bazali reconnaissant. Neti Lili Mbouyi azali journaliste professionnel te, mazali youtubeuse professionnel, randonnette professionnel. Alors, tango le padre azopesa randonnette comme Lili Mbouyi, ba kilo, ba valeur ya modèle boye, nga papa robo
ezotouche nga ouais etushaka nga ouais mpo Lili Mbuyi modèle abundela les padres mpe abundaka ti lelo na kati ya Luanda aye na Grèce mpe modèle les padres atikaka ye te abandonaka ye te. En tout cas tozomona neti nga namonaka amour moko ya bien Lili Mbuyi azopesa na motema moko les padres azozwa ye na considération bato ya les padres bazwake na considération bandeko eza blaki te okokoya no nsima musicien mpe akokoya nsima na yo me fo bokokisa na mwa makambo fo ye asepela mpenza azwa na considération na bamoma nyonso yo mpe fozala na ye na bamoma nyonso sikoyo yango Lili Mbuyi asalaka le padre siksa makasi Lili Mbuyi azali le padre sikse kita Lili Mbuyi azali le padre amata abimisa mweloko Lili Mbuyi azali Lili Mbuyi na Luanda azala fille jeune fille le padre bazali aboti bazali aye na Grèce na souffrance bazali lelo oyo Lili Mbuyi France Belgique azotambola grâce ya le padre Feregola bandeko oyo eza histoire ekokosala bino plaisir te nga papa robo lokola na lela monde mokonzi YouTube internet bachroniqueuse baza banimero onga na lela ntango nazotala boye bazozwa ye na valeur na groupe na président na leader Feregola. En tout cas, eza bien. Eza très bien. Lili Mbuyi. Lelo awape akomi. Na kanisa bako réconcilier. Na Gloria te. Na Gloria jamais. Mais na demi-sœur na ye. Christelle Kabeya Mobutu. Faut batia makambo na se na mesa. Baza ba demi-sœur. Babotami père moko. Alors, demi-sœur baza kaka neti leki na kulutu ya solo. Baza makila moko. Yango wana Lili Mbuyi, Christelle Kabeya Mobutu, demi-sœur na yo asa koti boluka bobongisa affaire de famille. Mais Gloria yo luka o continue na yo koloba mabe ya le padre. Po malamu yo koloba Lili Mbuyi apie autorisation te bato le padre bapie yo autorisation te. Bien sûr olobi okoloba po eza musala na yo. Alors oza autorisé. Feregola pe azanaye musicien international. Même na Singapour bakoko lobela ye epekisami te. Mais yo oza toujours na rive. Bon, ebongi tuna ye moko Lili Mbuyi. Aza deja wana. Ngai kaka eloko na sali na sepeli na mona penza anyateli biso bakoto yo. Surtout na mona ti sikoyo azali inséparable. Wana ezali très important. Parce que tango azowumela, tango azokola kaka na groupe wana,
les padres azo kolisa epe bazo ignorer te bazane toujours na considération ezolakisa lilimbuyi na Feregola n'équipe ya Feregola na orchestre na ye lilimbuyi azali mutu moko akozana histoire ya groupe ya Fere na mupanja Fere te na kati ya poto lilimbuyi azana chance akoma mwasi ya sango. Oui, parce que mwasi mwana mwasi oyo akangamaka fidélité na groupe moko kombo evandaka elongo na groupe wana na leader ya groupe wana. Ata oya liboso na poto avant muta koma musicien, ata oye sima mutusa koma musicien ekendeki bongo. Bana basi ebele obayebani awa na poto ata mibali parce que bakangama na ba musicien. Siko modèle lilimbuyi akangama modèle moko susu spécial asalaka musala. Alors lilimbuyi bonne chance na sima ya Feregola. Feregola yope bonne chance ozana chroniqueuse ya boye lokola lilimbuyi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.